Bonsoir, bon début de la semaine. Balandignon sur le magazine Kinshasa Nabiso. Ils sont toujours présents pour nous informer. Puis côté c'est venu voir réalité à Kinshasa. Septième session de la conférence des gouverneurs de province. C'est Fongomaki Mokoloya. Le lundi 28 décembre 2020, n'a parlé de la nation dans Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bolanda commenter à Nathan Siata. Là, c'est l'entrée du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui va justement procéder à l'ouverture de la 7e session conférence des gouverneurs, la deuxième déjà depuis sa prise de fonction. Le 28 décembre 2020 et Fongomaki na Kinshasa, 7e conférence de gouverneurs. Gouverneur en fonction Bazala Kiwana sur invitation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezalaki mingi pona kotalisa na ba gouverneur vision na ye surtout na temps oyo union sacrée et ko banda musala. Cérémonie e bandaki na mot de bienvenue ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila oyo asuetaki na ba collègue na ye gouverneur boye imalamu na mboka Kinshasa pe bazala na kimia nyonso pendant ce jour na bango na capitale. Liboso ya bakondi ndenge na ndenge ndetu premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba pe quelques membres ya gouverneur tangu yemoko président de la République azwaki maloba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promettre que ba sanction ekozala na ba gouverneur oyo bako saboter nouvelle politique na ye na cadre ya union sacrée de la nation pe a rassurer ba représentant na ye na ba province que union sacrée eko respecter ba fonction na bango na respect ya constitution. Alobi boy union sacrée de la nation alingi justement ko sécuriser bino na respect ya constitution pe ya ba loi ya république fonction ya gouverneur de province représentant ya haute autorité na province contre ba mabe ya lolenge na but ya ko assurer stabilité provinciale pour na ko booster développement na base nazali na doute mon côté na cadre oyo ba institution na biso eko évoluer et ko permettre stabilité na ba gouvernement provinciaux oyo ezali gage ya développement continu. Même cadre on a accordé pe lisusu attention na ba priorité financière ya ba province pe ko accélérer processus ya pacification et ko pesa plus de facilité na ba investisseurs pour na bacha davantage accent sur contrôle ya finance ndenge a continuer ki koloba. Chef de l'État alobi pe lisusu ke akosa la suivi moko trimestriel ya politique ya ba gouvernement provinciaux. Désormais mise en œuvre ya programme moko pe ya ba gouvernement provinciaux et kolandelama pe ekozala évaluer trimestriellement pour na ko assurer que politique oyo to ko appliquer pour na ko améliorer ba conditions de vie ya ba compatriotes na biso ndenge président Félix Tshisekedi a prometaki na discours na ye. Et puis annonce ya fin ya coalition FCC Cash. Président Félix Tshisekedi Tshilombo azali ko élargir ba assise sur le plan politique grâce à une nouvelle majorité parlementaire. Informateur oyo azalaki annoncé pour na ko identifier une nouvelle majorité azali toujours kozelama pour na ko sala gouvernement ya sika ya union sacrée de la nation. Correspondance ya président ya bureau d'âge Mboso Nkodi ya Mpwanga adressaki na Janine Mabunda samedi oyo ya le 23 décembre que remise et reprise entre équipe ya Mabunda pe ya bureau d'âge na Assemblée nationale adressaki na Janine Mabunda samedi oyo ya le 26 décembre que remise et reprise entre équipe ya Mabunda pe ya bureau d'âge na Assemblée nationale eza fixé mokolo ya mercredi 30 décembre prochain. Kaka même correspondance azo précisé procédure ya kosalela ezana nous rencontre entre ba cabinet mibale entrant pe sortant pe secrétaire général pour na ko examiner procès verbal pe ko procéder na vérification indispensable au ekolandisama na cérémonie officielle ya passation ya pouvoir. A signaler lisusu que fixation ya date ya remise et reprise ya équipe Mabunda pe bureau d'âge eza situé na lettre O ya Janine Mabunda le 23 décembre ya année O tozali pour na solliciter passation ya pouvoir. Na lettre nae a expliqué que sollicitation wana eza na cadre ya démarche républicaine.
Na beni 2005 ya groupe armé Maïmaï bakufi pe 6 bazalaki blessé pe bakangamaki na bolongo lors ya affrontement oyo esalamaki entre bango na ba FRDC. Commentaire ya Nathan Siaka. Ba accrochage esalemaki entre armée congolaise pe groupe ya ba rebelle moko ya ba milice ya Maïmaï na bolongo ezalaki na agglomération ezali situé na axe routier Beni Kasindi na territoire ya Beni na butu ya samedi kotane la tongo ya dimanche 27 décembre 2020. D'après porte-parole militaire ya région ya Beni, bilan provisoire ezali ya 2 miliciens oyo bakufi, 4 bazali blessés pe 6 bazali arrêtés. Lisusu ba récupérer le moko très important ya minduki pe ba gris oyo bandeko oyo ya ba miliciens bazalaki kosalela. Ba élément la biso ba ripostaki contre attaque ya ba rebelle ezalaki bongo groupe ya ba milicien Maïmaï oyo bakutanaki na ba élément ya 313e bataillon oyo bazalaki na patrouille. Bibembe ezali enregistré côté ya ennemi pe plusieurs arrestations voire même ba blessé ndenge lieutenant Anthony Mwalushai alobaki. Ba capturé bakozala transféré na auditorat militaire ya Beni ville pona bazala juger ndenge a continuaki. Na yango bazali kosenga na ba jeune ya région oyo bazali kosala confiance na ba groupe négatif ba se méfier na bango pe ba sengi ete ba collaborer na ba élément ya forces armées ya République démocratique du Congo pona ko mettre fin na ba phénomène ADF pe ba milicien Maïmaï na région ya Beni. Donc ba konzi mboka ba sengi na population ba pesa confiance na forces armées ya République démocratique du Congo chaque fois ba koyoka likambo sur ba groupe rebelle ba signalaka na bandeko ya FRDC pona ko silisa ba rebelle na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Coaching na lingala eza programme ya sika oyo pona ko songa mtunya so pona ko yeba ko sala business pe développement personnel pona ko landengo bo s'abonner gratuitement na chaîne YouTube du Mukenzi les coachs. Bien développer les idées, c'est quoi? Nous avons besoin à ce que quand tu as une idée originale ou quand tu as une idée que tu estimes porteuse, que cette idée-là soit réellement bien développée. Le problème c'est quoi? Le problème c'est dans mon kilio, le problème c'est dans n'engeto vivaka. Batebele azaki na idée moko malamu, ayebi ko chango en place te. Ayebi ko implémenter ngote. Ayebi ko chango mbala mona ba action te. Quelque temps après, amona mutu moko boyo azali na rapidité d'implémentation à mettre en sur pied aussi mi mutu mbala mona lobi. Oh, mais idée ngam na zalaki nango. Effectivement, attitude, il y a des grands entrepreneurs, topé, il y a batu oyo, basalaka business pour gagner, basalaka na rapidité, il y a ko tcha en place ba idée. Or, pour tcha en place ba idée, ils ont des éléments oyo, il faut au kokisa, au tala, au sangisa. Ce sont ces éléments-là, 5 éléments wana, neto ko tala lelo, comment est-ce que au sangisa yango pour au tcha en place idée moko topé au développer idée na yo zana no brut idée na yo zana no original au développer yango au tchango na mokili et comment peso forme tout ça dans l'objectif de réussir, de faire mieux que les autres et de gagner dans le business. C'était Jimmy Mukendi, le coach, votre frère, juste pour vous booster et vous motiver. À plus. Beltesco a dans le marché 3 produits à qualité supérieure, flocons, café, Natenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalou tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto au mélanger pe au lieu ezana goût ya danger ezana minéraux, protéines, calcium pe fibres alimentaires. Okanisi esili te lisusu 3 en 1 ya café yepe aza déjà na café
sucre pe crème somo ya suka te noki 3 années oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe lisusu ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème okosala yango ndenge nini zwa explication o déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo eza sachet ya 20 grammes o déverser yango pe na kati ya tasse na yo noki flocon pe eza noki flocon 3 en 1 na 3 en 1 oyo tozoloba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali donc yo musala na yo ekosala juste ya kotanga notice na yo oyo eza na kati wana olobi ke il faut qu'on mélanger sachet oyo babiloko nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 millilitres et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. En tout cas Betesco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa eleki partout. totunaki na population mpona koyeba est-ce que distance ekoki kokabola bolingo. Reportage ya Hervé Zakana Graciana Ndaka. Na ba couple mingi lelo na ville province ya Kinshasa distance ekoma koleka makasi okomona mobali aza na Kinshasa mwasi pe na Kinshasa mais bakoma komona na 2 fois par mois toyebaka te soki ezalaka po mibali misala nde ezozwa bango temps ebele to eza kaka lolengi ya mibali ya lelo. Population oyo tokutanaki na bango po na kotuna bango est-ce que distance pe ekoki kokabola bolingo. Ça dépend à mobali, ça dépend à mwasi yo siminzelo ke poto 40 ans, 50 ans. Moi, ça fait des élakayo, mais ne pose pas les alliés. Vite, tozo la muka. Tozo la muka, vite, changer. Allez, yo ke no kuna 50 ans la fin na zelaka yo ke comme on a numéro na sapatu kuna zuku na nzuku ki finu kuna ngo omoni e kuna allez ngala fa na zelaka yo lobi ko ya oye ko kutanga la bebi na nzuluki et comme yo bisusu te oza subo sa age na te et si la zumo sa talent ça c'est ko kabola et kaka makasi jamais e ko simba te po yo boyi basala yo ko poto sala nga ngala vo na zelaka yo bon soki ngana kufi yo kuna bali susi bomanga te dise ko kabola bolingo bien sûr Linga sirenga asomelinga lopango mais na yaki libala na yaki pour la lopango te wana vanité de vanité bolingo nzambe ndi mtasala ka yo linga nga pela linga yo somelinga lopango tikinga na bana yo keyi kuna pour le numéro na sapato base kabelo tina mukono alenga na vona pour la lopango te bolingo nde mibali bazoka distance bena base bango tika linga mwasi na yo mwasi pa linga yo exactement nengi batata na bazala ki kala face à face bolingo eza bongo yo pesa nga pe la pesa yo yasi ngala lamba na tikila yo te ba mama ngala ne ko mona mama na so tata so boyi ko lia ya ba nyolela mais lelo biso so boyi ko lia nga mona zo mona liango on somme belle ke mingi bolingo pe dina on a raison eza ndengwana soki mutaza musika bolingo za malonga te mais so mutaza boza bien en tout cas bokosa bolingo pe malamu bon je peux pas faire cause ceux qui me battent à mal à l'aise, me battent comme qui les musiques. Ceux qui battent le gars à n'importe quoi maîtriser me battent là-bas, on va aux la kimia. Ils savent que c'est un signe. Donc ce sont pas la voyager. Avoir vu que on a voyagé, toi qui dans ce exemple peut-être pas soda imitation. Vous savez mon hein, wanzande mususu. Vous solo là, peut-être va ko benga. Mususu ba ko ke depuis kuna bali mo mwasi mususu. Mususu bozana dans Kinshasa, so bo mona kate. Bolingo zaka ya nini ya France bolingo zaka na présence de contact kata bolingo so présence zate bolingo zate te voyage na bisi voyage ndé mususu na ko supporter mbana ke voyage ake ko luka pona na na bana boso zaka na Kinshasa to mona na kata na bolingo za bolingo zate mibale bele bakomuta ka za musala uzomona musala yo bala kinga pona mubala kinga bien si musala ezali mais présence et contact. Vous avez contacté, vous avez dit que sololi, bovandi, vous partagez pe. Mais là vous banal le premier de 30 basala. D'abord dimanche ba kena misala. Ata na tante ya ko éduquer bana na ya ko éduquer mwasi na ye. Ata na ta ko fona na mwasi te. Distance c'est ko kabola bolingo, pe ko kabola bolingo te. Tozomona ba mama na biso mususu oya kala. O bazalaka ba papa ba ke ba imitation. Tozomona mama zo beta mama mususu pe boye 4 ans 3 ans avant de boye. Akuta na mobile te ba mama na bazalaki mais lelo tozo comprendre te
ba maman lelo mususu na ba distance o mobile ba mususu ko bima ake mo voyage maman mususu pe bona simatika ko bima mibali mususu parce que ya mo wana mais na bolingo pe ma distance c'est nga pe belé te bon conseil on peut ça ba ndeko na biso mibali belé ba kutana na mibali na basi bataille bela lotika mwasi bon pour nga na on peut ça ba ndeko na nga wana ceux qui voyage en tout cas ba senga ba kendaka na basi ceux qui sengi moi ça qui était pour basi à l'élo distance à l'élo basi belé pe ba komi ko dérouter absence ya romona ke voisine na ye mususu azana azana mobile na ye bazo sa ba weekend mambo belé ye bazo supporter mona jour mususu pe osani akomi ko mabena mibali mususu bande ko nga mibali bolinga vraiment ko tika basi distance belé vraiment po yango ezokomisa bango na infidélité tokosenga kaka na bandeko mibali boyebaka mpe kozwaka temps ya kovandaka na basi na bino mpo makambo ya boye yango nde ezokotisaka infidélité na bacouple mpo ntango mwasi azomona yo rarement edimiaka directement to ya bolingo mpo boyebaki mutu oyo balingaka mingi na bolingo batikaka ye distance ebele te. Kinshasa eleki partout. tosolaki na population mpona koyeba est-ce que maman akoki kokota na chambre ya mwana na ye ya mwasi oyo esi ya bala. Reportage ya Peggy Inunga. Lelo na batribi mususu respect entre bokilo na bokilo ezalaka nango lisusu te. Okomona bokilo bazovanda esika moko na bokilo na ye pe bazolia esika moko. Nengo biso magazine KNB tokitaki na terrain pour kotunga na population. Est-ce que c'est normal maman ya mwasi ya kota na chambre ya mwana na ye oyo déjà bala? D'abord bokilo a refanda esika mona bokilo na été. Et de deux dans la chambre, il y a moi, si tu payes à mon mobile bala. Chambre, c'est un lieu moins intime. Raison de laquelle on va excuser. Le lit conjugal doit être honoré de tous. Donc, le lit conjugal est privé. Déjà, placement de haut monde. Attends que mon nom a bâti. Il a passé dans le but de la conjugale. On va ça à berceau. Donc, pour n'engager ma bokilo, à un droit même pas à côté. Non seulement dans la chambre. Mais il y a des personnes qui sont moluba. Si vous luba, ma bokilo na yo, bon fanete bobotal na boy. Comprendre avec tout le respect parce que avant fananda kuna yo d'abord te. Attends que chambre, wanda comme nene. Avant anda comme na yo te. Donc me veux de bonheur à toute la famille. Je vois Yatumba Mukendi, je vois Bernadette Mukendi, je vois Maître Emmanuel Mukendi, Bazé Belé, Charles Chumpaka, Esther Mukendi, Charlène Mukendi, Farizo Mukendi. Bobette Chumpaka, Michel Chumpaka, Bob Chumpaka. Bon, chambre ya ngai na mobile na ngana koko tete dans le sens que bon eza nini eza chambre conjugale lit conjugale quoi. Ya koko tete po eza skana zola na mobile na ngai peut-être akoya okota mbala mobo ya kutomba na ngai lali peut-être o abeta porta kota lem so mobile na ngai zolala ayo lukani. Donc si y a un problème, à Kobengangai na salon to fandi to sololi mais na chambre té. Bon, on a passé ma meilleure vie na mobile nangai, na moi nanga Jano, Narcisse, Kecha, Saïle, ba nanga nyos, on a passé ba omboté, ma meilleure vie, nzamba batela biso. Bon, ça dépend de la coutume, neti ngai naza muluba. Maman nanga kokota chambre nangai ti. Kuna waboya babikila bakufuta babiloko andenge wana zana droit wana te ata naza malade mwana obetela nga porte na bimi ata ya konguluma na ye na salon to sololi na mama conséquence ezali mama akokota na chambre na nga te akovanda na mbetu te o eza mbetu ya nga na mobali na nga neti na biso baluba so na sina bali na atana zonge pa na biso na kolata liputa ya mama na ngai te so na lati liputa ya mama na ngai mobali na ngai meki ko simba nga azaneti ya simbi mama na ngai donc mama na ngai kokota na chambre na ngai te ekopesa conséquence ezali nga moko mwana na ye na kokobela akozwa likama meme mwana pe akobela moni mwana bando bele nini opo mama na yaki wana mama na akotaki na chambre bafuta soso bafuta ntaba babiloko andeka nde to evitaka bave na ngai nazotinda bave na ngai pa ya na ngai na lingaka mingi mama alima mukundi naotinda bave na ngai epa baleki na ngai
bijou naotinda bave na ngai epai ya camarade na nga makopini Janine Kafunda nazotinda bave na ngai epai ya Dadi Kuyoba natindi bave na ngai epai ya Mondeleke préféré Laurent Lorenzo natindi bave na ngai na chef na ngai ya secteur chef na nga Kaswis Chimanga chef na ngai ya secteur 9 natindi bave na ngai epai ya mwana nga Dauphin Lumbala bebe na nga nalingaka mingi natindi bave na ngai epai mon pasteur préféré pasteur Léon Richard natindi bave na ngai epai ya ndeko na ngai moko Jimi Mukendi nalela yo ya tro nalela yo na koloba na yo na bageste na yo bave na musale continue journal no tokos bamama bokilo wana batiki kosala makambo wana mpo bayebiki ezali mabe kokota na chambre mwana na yo ya mwasi to kokota na chambre mwana wa mobali ezali mabe makasi ezali bien te. Pourquoi? Parce que okota kuna musoke nokukuta na bamakambo moko na no mona te po eloko lokola chambre nanga nakota la pe fatigué nakoti kaona position ekozalela wana po eza chambre nanga na ebe na kozwa makasi na ya kobongisa me yo soki mabokilo yo wana obandi okoto monte keza malamu te eza mabe eza malamu te kokota na chambre ya mwana na yo ya mwasi oyo deja bala po eza na badanger mingi ndeti okoki kokuta mobali ya mwana na yo alali to baexposaka biloko na bango ya intime deja basous-vêtements pe basengi ya mobali nango eza respecte yo mama ya mwasi yo mona yango ndeti na batribu mosusu ekozaka bamalade pe eza permis te mama ya mwasi avanda ndako moko na mobali ya mwana na ye pe na biso babantu eza respecte kokota na chambre ya mwana na yo. Kinshasa eleki partout. Magazine KNB apesi ba téléspectateurs na nyonso occasion ya ko présenter ba ve na bango na cadre ba fête ya fin de l'année bolanda bango. Bon na opesa na ba ve na la famille na ngai et puis na opesa ba master na ngai na pesi ingénieur héritier Kobi wana père na ngai ya mamboisson na pesi ingénieur Israël Mutu Monte na pesi ingénieur Makambo na pesi ba petit na le roi Verlin ba m'a touché la merveille ba l'homme c'est l'homme ba mbote belé quoi. Meilleur vœu Peggy Ilunga, meilleur vœu na monde entier, na bana Congo nyonso bana RDC eloko makasi. Mboka ya Fachi Beton. Toza toujours na kati ya capitale kwa ya Kinshasa. Surtout ngai gabana tachu tela na zana kati ya na secteur na ngai kwa, veut dire na quartier na Njili na couloir Marteau kwa couloir Masolo. Nathan Siata les grands réalisateurs ba meilleur vœu na yo ba joyeux Noël. Bonne année, ma meilleure venue na Jimi Mukendi, qui est l'équipe partout, balobi qui toque au magazine où je peux cette information. Moi qu'elle est, quand il a vu la caméra et quand il a vu sortir la rep na kimbuta wana na immaculé, parce qu'on a ba image après ba couvre fait quoi et ça la kitoko. Ma meilleure venue na pesa na famille na ngai nyonso, na pesi na maman na ngai mama Zomba, na pesi mbote na le professeur Paulo Santa. La pesi ba meilleur vœu na ngai ba joyeux Noël na ngai na Yves Ngoma ba joyeux Noël na ngai na mon père spirituel Félix Wazé kwa moko wa bongo monstre d'amour izina makanisi ouais la pesi ba mbote pesa zali na mama Luvuma na pesi mbote na Germain Kitemoko na pesi mbote na bana nchangu nyonso René Makonde le trésor Mputu la bosanité le président Thierry Kamba ba Joël Noël la bien nyonso gabana tachu yeyo bolingwe komisinga zobanga basekinga mingyo atamekrevisha mena watika Pierre Samu gabana tachu ouais gabana tachu yeyo ngwekele nanga na couple pastoral pasteur Blaise bamona et maman Asha bamona bana nyonso ya Mires PV à toute ma famille na bana nyonso ya Ekodine. Bon, on a pesi meilleur venanga na papa Botinga, papa Jean Sabouli Bisenge azana ndako azolandanga ba meilleur venaye. Na pesi encore ba meilleur venanga na maman nanga Botinga, mama Doudou Makaya azana ndako azolandanga meilleur venaye.
napesi aussi meilleur ve nanga na mon père spirituel pasteur Blazer Bamona Vandala aza akat na wesika na biso ainsi que sa femme Achampolo pe na batu nyonso église frère sœur ba meilleur ve na bango nzamba pambola bango na pesa ba meilleur ve pa papa nanga Paulin akuta ata voyager gana matadi na pesi sou meilleur ve pa maman nanga Mete na pesi sou meilleur ve pa ya nanga Yegelo na pesi sou meilleur ve pa ya nanga Gilva na pesi sou meilleur ve susu pa ya nanga Austin na pesi sou meilleur ve pa leki nanga Medi na pesi meilleur ve pa ba masa nanga tozanga bango ba kude ba chapi ba gola na pesi bene belé ouais ba ve nanga surtout mingi la famille nanga famille Malongo famille Gipoba famille Niembo famille Makina famille Kanu ba collègue nanga travail ya boulot kuna na kata centre ville Soficom ba collègue nanga mususu ya Sonal na boseni binote bo awa ne ba kongo ba mi kingebeni ba kongo lo ba ya onde idéologie vera nga maestro la kata ba kinet maestro ve didie maestro la boseni wote honorable ne makambu gaita Malongo toujours oza awa beda da mawaka na place za vraiment ba joyeux Noël na ye na mama Meje Nadine donc na mwasi na ngai molonga di vraiment molonga ne ha Jeanette Matula yende mama bana place azali vraiment na pesi ba vebele na bana ngai Shadrach Dina Nesta Quartier Grâce donc ba meilleur ve na bango ebele Flamedi na bosanité famille Mawakana Flamedi Mawakana Fosine Mawakana Sarah Mawakana Neve Mawakana vraiment ba joyeux Noël na bango place ba vande on a présenté ba ve na nga na famille Basunga Mobimba famille Nyongoni famille Bafwidi na présenté ba ve na nga na famille Kanza ouais na pesi no ba joyeux Noël avant na na pesi ba joyeux Noël na ve na nga Jimmy Mukendi na bika musale ke bien ba joyeux Noël na Koda Mboka Willy Moucheni tant que petit ba prêtre et le canon bien Chris Moucheni na su ba plan na e je bien quoi Peggy Lunga image Kakola image. Merci à Banakini Banapoto balobi kini l'équipe partout Keboyo Kebozongi boy balobi kini Kishasa et l'équipe partout vient nga Jimmy Mukendi na souhaiter ba meilleur vient nga ba Noël na nga pa na yo et où tu pas Micho la princesse la reine de la sable moi ça mutema mabe na mamba forme ah tozana kati ya chango esa binoge mambo bilamba e banala chango ah forme e banala chango olata boyo foza la kana njili bawela ba commune tout mais changu na esa bango changu c'est Japon pour mamba forme bandi ah donc vient la ngai dimi mukeli bango tebele place Holanda petit na Micho la princesse yo na benga ka o macha mumen usa ba mumbalanda tu me comprends et na souhaiter soit meilleur vient la ngai na vient la ngai chef de l'état tu sais que di Fati Chilombo hein tukubigila ngani we ujuwa kumbelu ujuwa kumbelu donc ma mère vient la ngai na vient la ngai Cornel bienvenue vient la ngai John Capitaine Guy ambote bele place Holanda na grâce ya masa na ngai Peggy Lunga bambote na susu ma mère vient na yo na souhaiter bien so kine l'équipe partout la petite ma mère vient na nga na bananga signon na kecha bambote bele tout est léopard de la sac bambote bele place Holanda nga na bosanité na pesi masa na nga Hervé Jérémy. Grand merci na ndenge bozaki ebele devant ba poste télévision na bino pona kolanda magazine qui tasa na biso kasi to kombo na suka édition lelo soki bo sepela ki nango bo remercier équipe rédactionnelle mobimba ya KNB Hervé Zaka double pour moi zaki na sima ya caméra Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kaka ndenge to sala bino bo na kate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube qui tasa na biso pour qui tasa oyo et l'équipe partout. Magazine, yeah. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.